Yaya mboka na mboka, quartier na quartier, pays na pays, et ça la kanaba condition nango surtout na mboka msuzo mboka ebele ba koyebisa yo, et ça la quartier oyo ba de kakana butute, quartier oyo ba tambola kana butute, quartier songolo ba lia kambwate, quartier mpakala ba linga kolia makayabu, il faut auto sayango. Loko la kaka ba lobaka soki oke sika batu ba okuti batu, ba ali ko bina na gauche, yo bina na droite ko contredire en note noté mabe e yaka. Lisolo auto ko betela yo et ça la mbongo na Congo Brazzaville, précisément dans le quartier Makayabu. Batubana Brazzaville, le quartier Makayabu, Kuna, Balobala quartier à partir de 22h, 23h, Moutou a Koki Kotambola Libanda Tepo, et ça quartier Moko mystérieux, mystique et ça la Sakalate. Kasi, Torobanini, Likolo ya Moutou Makasi. To kozanga koyoka to ndenge nini pokuna pe kuwa ezalaka mabe lor ya matanga moko boye bandeko bakei kosomba pétrole na retour na bango bakutai na fantôme ya mutu il paraît ba yebi na quartier na kufa ça fait 3 ans passé mais a commis 3 mètres abimeli bango ya mabe e komelaki bango eloko ine komelaki bango bazalaki bandeko 5 mibali 4 na mwasi moko. Et le renier comme la kibango, yango to kobetelo lisolo lelo awa. Toka de bongo na ville province ya Okatanga et pas wapi na village Kabunji. Village Kabunji ezali à 1000 km na Lubumbashi ou Antanchi et pas wapi ba maman na ba jeune fille baleli balobi kuna mibali bazate mibali ba sili moyen village et produire et vivre ezali te gouvernement a koki kotine de la bango bala mibali po ba sunga bango na kobota po village et continuer yo mutolinga kamba mingi bakambuya kobota bota na village Kabundi baso koluka bana mibali kuna tokozo na na émission ya lelo Banaume betu bote bale tulikuwa nabo tukaanza kuzalazala nabo bote basha kukimbia basha kwenda kumakanya makasese mafasha ya kuachana tushobakiaka shibenyewe banamuke mumugini sio vile seke mwisho bakia mwe wenyewe mena sa ule dada ule chef yenu ule mwanamke alisemaka sema banaume kama banakuya omu banatafuta mu mwanamke mala moya banamgeuza na kwa mbuji ni mambo ya kweli. Ni ya kweli wetu mwanaume wa mumu mkabunji kama nafuata mwanamke wa mkabunji utageuka bumbuji. Affaire 7 Kikuni Alain Bolodjoa alobi Félix Antoine Tshisekedi est pur que Kabila. Kabila, monsieur Alain Bolodjoa. Je n'ai jamais été proche. Oh papa, vous avez été de la famille politique de Joseph Kabila. Heureusement au Bongisi. Voilà. À l'époque de Kabila, est-ce qu'on n'arrêtait pas par l'ANER Si, tiens, Félix Tshisekedi est condamné. Non, mais votre famille politique à l'époque versait dans des pratiques que vous dénoncez aujourd'hui. Non, mais Félix Tshisekedi est condamné aussi. Ce que vous défendez hier. Non, je n'ai jamais défendu. Oh, non, attendez. Ne donnez pas l'impression. S'il vous plaît. Ne donnez pas l'impression comme si ma baise à la tant au Kabila bandé ko sala et que Félix Tshisekedi a bandé ko condamné. Mais ceux qui le Félix Tshisekedi a sali, vous êtes condamné comme ma baise. Non, on ne vous a jamais suivi, Alain Bolodjoa, sous Kabila. Quand vous étiez dans sa famille politique, condamner les arrestations de l'ANER. Oh, mais attendez. Pourquoi vous n'avez jamais condamné dans le passé? Pourquoi ne condamne-t-il pas? Moi, je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais vu quelqu'un être arrêté par l'ANER et Félix Tshisekedi se taire. Non, je parle de votre époque. Non, mais moi, je parle de l'époque de Félix Tshisekedi. Lui condamné. Aujourd'hui, je suis dans l'opposition. Vous voulez me dire qu'on ne doit pas condamner? Allons-y alors dans votre démarche. C'est la même attitude. Lorsqu'on a arrêté Kimba Bamba Mamba Nani, Etienne Tshisekedi aussi n'a pas condamné, il a salué. Découvrez Rencontre presque gratuit.fr, la plus grande plateforme de rencontres amoureuses sur Telegram et WhatsApp. Service disponible sur la plateforme Rencontre amoureuse, offre d'emploi, opportunités d'affaires, écoute et conseils. Nous connaissons tous quelqu'un qui est fatigué de son célibat et qui aspire à rencontrer la bonne personne. Parlez-leur de Rencontre presque gratuit.fr et invitez-les à rejoindre notre chaîne sur WhatsApp et Telegram. Retrouvez le lien d'abonnement sur notre page Facebook. Pour plus d'informations, écrivez-nous via WhatsApp au plus 43 681 84 59 59 74. Rencontre presque gratuit.fr est le produit de la marque www.presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne.
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo tambola na mokili omona makambu tokende bongo na Kinshasa précisément na hôpital ya Sana epai wapi jeune fille na kombo ya Jenny aboti bébé alimwe alimwe ndenge nini tokoloba na émission ya lelo awa mama tika na kolela loba ezalaki ndenge nini firmier wana azalaki na kati ntongo adeplace mutu mosusu aye koremplace ntango aremplace wana bimisi bato nyonso na sali wana ale awasala makambo ne nyonso wana nayebi ye me kombo nayebi te nde sikote nayela ndako totika ville province ya Kinshasa tokende bongo na Congo central précisément na ville ya Boma plus précisément na cimetière ya Nzadi epai wapi bayibi escalette ya mutu mukizana makambo awa tozali bongo na cimetière ya Nzadi na Boma na province ya Congo central bondi melanga bato bafanaka nzinga ya cimetière tala bamonaka makambo bayibi escalette s'il vous plaît yosomona bondi melanga ke ezaki na 1h du matin s'il vous plaît. Découvrez Rencontre presque gratuit.fr, la plus grande plateforme de rencontres amoureuses sur Telegram et WhatsApp. Service disponible sur la plateforme Rencontre amoureuse, offre d'emploi, opportunités d'affaires, écoute et conseils. Nous connaissons tous quelqu'un qui est fatigué de son célibat et qui aspire à rencontrer la bonne personne. Parlez-leur de Rencontre presque gratuit.fr et invitez-les à rejoindre notre chaîne sur WhatsApp et Telegram. Retrouvez le lien d'abonnement sur notre page Facebook. Pour plus d'informations, écrivez-nous via WhatsApp au plus 43 681 84 59 59 74. Rencontre presque gratuit.fr est le produit de la marque www.presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende. Voilà, mesdames, messieurs, merci de la confiance que vous continuez à accorder à cette émission Radio Lokole Basolo sur votre chaîne Radio Lokole Télévision et Paiwa Pito Solulaka Makamuzali Koleka na communauté na biso africaine mingi ya batu ya mangala na lobaka teke oyo tolobaka awa na Radio Lokole Télévision ezalaka bongo évangile. Alléluia, amen. Il faut qu'on dise matin. Toujours comme information sur la toile, dans les réseaux sociaux. Bah, pessibiso, toujours yango, toche likolo ya mesa. To analyser yango ensemble na biso. Bino na biso toujours réfléchir à haute voix. Bino bo réfléchir saka na ba commentaire topé na ba audio. Mais ba émission oyo masolo to ali kobeta awa. Ezalaka masolo oyo to infantaka yango, ezalaka masolo oyo bino moko bo pesa ka biso to beta yango enfin ya ko sunga mass media communauté po esika ne kwa kwei yo okoya te. Esika pende kwa lamukaki yo pe osala nini o lamuka. Bande ko babengi so ebele papa Fiston tandis ko sala ba émission ya kitoko ko pesa information ya mboka mais pona nini ozo ko lobela ba information ya ba musicien na biso te quand même culture ya mboka na biso il faut lobela kayango na ko répondre ndeko no biso lobaka ba information nyonso tout Radio Lokole Masolo ezali magazine ya information générale to pesa ka information surtout ce qui omoni ozali na information ya orchestre na bino yo pesa biso to koloba yango sans problème ozali na information ya groupe na bino whatever ko pesa to koloba yango parce que ezali télévision communautaire télévision ya batu surtout ozalaka la catégorie ya batu te biso ezali awa équipe nationale et sika wapi to sangala ka biso nyonso to information ya église ya politique ya musique nyonso tout to lobeka yango na Radio Lokole Télévision. Voilà. D'ailleurs, par cette même occasion, Tikato peut savoir 2-3 informations Oyo et Zalibongo na
en ce qui concerne la musique, il y a République démocratique du Congo qui a désormais récupéré sa place, la première place, il y a la musique africaine. Tu es bien déjà que déjà le 21 septembre, Oyo, Mwanamboka Goga, héritier Watanabe, a commis un bongo dans la scène musicale qui d'ailleurs a joué visa naïe. Déjà, tout le monde a plus de visa naïe pour accueillir. D'ailleurs, il séjourne déjà quand on a na vingtaine à Bruxelles et pas bakita qui lobby na orchestre mapa que de bongo la France la France et pas bakobet dans la scène musicale le 21 force à toi héritier Watanabe Goga à la fin ici nous allons vous proposer comment est-ce que bayamba ki bango na aéroport à vingtaine et puis comment est-ce que à Zwaki ba visa na il y a pas que lui il y a aussi fait recherche de poules Jésus des nuances papa Hervé Yakobeta bongo na Paris la Défense Arena déjà le mois d'avril je crois en année prochaine et encore après avoir réussi son concert il y a Casino de Paris et Fabrigas Maestro il y a Akobeta bongo na je crois au mois de mai na Zénith de Paris avant d'attaquer bongo bakambia stade des Martyrs il y a encore qui Michel Oyo a joué plus de 40 visas, comment il s'appelle? Voilà, ça viendra. Donc, Michel, ça la fierté, il y a Mboka Nabisio Kofi Olomide et Yé Azaï Namatanga, Mboka Lobaki ont déjà Maoutaki Australie, Maoutaki Angleterre, à partir de voilà, ce qui montre que la musique Nabisio vraiment récupéré place dans la première place. Qui encore Jubin Piana, Papa Chéri, il se joue déjà na Côte d'Ivoire, na Abidjan et pas pour mettre un concert, Mounene, roi de la forêt. Maison mère, Boébiango, déjà donc tous ces pays ici bas et puis l'orchestre se portait très bien. Il y a Wera Makada, Wera Sonne. Voilà. Ouais, ça dit information, on va passer au niveau, il y a musique pour montrer que tout le monde a information, nous sommes tous à la partie. Après tout, c'est le Congo qui gagne. Voilà. Nous vous proposons un extrait. Comment est-ce que héritier Abadaki ko présenter ma visa au jeune orchestre naïe arrivé na bango na 120 et puis na moi extrait muké il y a émission au héritier Sadaki bongo na d'autres confrères Israël Mutombo di Sango. Jour na okende poto yo comprendre que bato ndako mona mimi nous sommes na bango soutenir et basilia héritier Watanabe alors bato bano douter bano qu'on féliciter et qu'on encourager ba concert miné les agobeta. J'ai aimé cette approche là. Namoni Jiba Beti au commissaire Jibe, Gez Maweto Postaki tout ça. Pourquoi ka bangomi balé alors que faire la outil pe beta et même à la makambo etali nani festigo là ou encourager gité faire la beta Adidas na mona ki apport na yote agobeta en 2025 au lobité mais tu n'as choisi que ces deux personnes. La beta stade encourager pingate, il faut retenir compte na mwana tout. Obi balwarani. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Ceux qui n'ont pas ça, et que papa Chira soutenir. Donc, tant que papa Chira ça, a reçu tout coup, j'ai un soutenir. Si ceux qui ne par exemple, dans la salle, on t'a soutenir, na tour na ingana que nous ça la forcing ya soutenir kak. Non, là je ferai pas. Mais nga batu tout batalaranga. Je m'attaquerai pas à une seule personne. Batu tout batalaranga, j'ai toujours été un grand soutien pour tous les artistes.
Non, pour la faire, les grands frères noirs, mes hommes, ils ont à la moi direct. Oui, il n'y a pas de chose qui est dans le stade. Il y a un concert, il n'y a pas à soutenir un gâté. Tu vois, les gens m'ont bêté. Ils ont soutenu un gâté, ils ont soutenu. Ils ont bêté. Tout ça bien, ils ont bolingo. Est-ce que vous avez oublié? Je l'aime beaucoup. C'est un grand artiste de chez moi. Je l'apprécie beaucoup. Nayo Karabanzi Mouni. Si vous avez un bateau, il faut soutenir ma frère Libo. Si vous avez un babino. Si vous avez un bateau, il faut soutenir ma héritier Libo. Voilà, ce que c'est la mité. Quoi de plus normal, on a ces terres. Pourquoi vous avez fait les fois bande? Bon, il y a tant aux autres yaya, aux autres on a formé nini. C'est un problème. Faire Azaya na yo. Nanzoto. Azaya on a la musique. Bon, nazo bate. Nazo na comprendre bien. Mais na ebika que Aza collègue nanga. Te. Yoka, wana yo peside na yo. Tika. S'il vous plaît. Mais dans un seul malon. Tout ça qui wenge. Nabike bo na 20 à 12. Le 12 c'était ngala komi kutu wana na lobi boy. Na âge faire. Soko ndingi to ke na ndenga 12 wana na za peu près na makambo wana nyoso wana. Mais yango ndeza important. Tozo songa. Tika to éclaircir le logo et puis to leka. Na âge faire azaya na yo. Aga mukolo na nga oui. Kasi yana mukolo na ya ndenge mogote. Pour nous oboya ngwa bi asa mukolo na yo utiliser mot na yo terme na yo wala utiliser terme na nga. Aga mukolo na nga. Aga mukolo na yo. Oui. Na musique. Abanda liboso na ngai yango wana na beta concert moko boya soutenir ngate a postaki te a betinga pe na poster te il y a pas de problème mokolo no abosana ki mokolo na bossa leki pa leki ne pas bossa na programme leki na bossa na ki bossa na programme pas nous oboya leki a bossa na te kutu mokolo ndako bossa na te po na plus d'expérience leki ndako bossa na po a cause apeta msuna moins d'expérience papa sango pourquoi fundage pas wera te toke parce que Weraza arbitre ya makambo mikolo yé papa la bino nyonso ya na leki te Weraza na arbitre te ya makambo mikolo na baleki na bango siko obike na émission na biso au PC espace moko batu nyonso to lobi ya bien batu ba rozora bango te ba rozora o nde ba komona ngo important c'est comme si moi j'ai parlé négativement d'un grand artiste de chez moi. Et qui est cet artiste, le grand artiste? Mais artiste Tangit. Bon, yo kotanga comme grand frère de. Ya mokolo na yo. Oui, on a raisonné là. La raisonné excellence Guilando, on a posé ma question. Donc même tonalité, donc tonalité de na beaucoup wiki là. Oh, yo kotanga comme ya na ode. Oui, comme ngana faire to la la ndé tout moko. Siko eloko terrain ko memanga za terrain ngana zo boy. Ngana bemio na terrain. Ngana lingi nanga ko loba makambu ya ba tutende. Okumi si JB au soutenir rien, au soutenir pe Gazmawe. Pourquoi pas faire alors que faire ndenge na lobby so keza na mutu wa ifo akumisa muninga mingi par rapport à ba JB il faut kumisa na no faire pe par rapport à ba petit musu pa kumisa ndeyo mais pourquoi bozo sala mais tant ozo le baba petit ba nini nga toza na relation na te ya petit na vieux tona relation ba collègue to so la vieux na petit te David to so comprendre ezana ba musu baza mikolo na nga na âge mais nga na bango to so la toza na relation ya petit na vieux te aza mukolo na l'amitié n'a pas voilà oui. Mais si ko ngande ka na ebike o aza mukolo nanga na pese valeur boy respect boy mais tant ozo ba na ko ka ba pet te ko ba ko o alekinga na formani ni ko leketa na mambele bat ba lekinga na mambele mutako lekanga na koyemba na kubina na buzoba na mbongo na mpiaka na mulai na mukuse mutako lekanga na mambele na munene na kokonda mutalinga na mambele na bilamba na lekio na wemba na Congo. Sans réfléchir, Loko Kanza. Na Legion Rubina. Sans réfléchir. Ah, Venanga Chakulenda. Nanda Rubina. Na Legion a succès. Où est Rasson? Na Legion a Bassal. Na habité, mais na formane si Bassal, na habité Bassal est belé. Na habité na Congo. Neti Kofi hein. Et pour les trois, ça va dédicace. Ah, Kachara Moko. Bah dédicace. Émission ko pas. Non, là c'est limité na manga. Déjà na les gars na Buzoba. Na Buzoba ye. Ye nani? Ye. Nani? Ye. Ngamo na yebiye. Nabiye. Ferré. Pour la ligne, tu as Ferré, grand artiste bon na mamba Buzoba. JB. Papa chéri. Ouais là. Papa chéri ngamo na posté. Au moins na komela gete. Fali. Pour un amigo, tu as un grand artiste bon. Fabrigas. Allez, tout est embauché. On va revenir après. Vous avez belé les
Karine Mokonzi. Président Hans Luzolo, enfin. Ouais. Attends, on a la vingtaine. Ouais. Deux ans papouche. Baina sango. Sango a bien là ta robe. Baina papa sango na robe à plisser. Ya Miyake. Robe à Miyake. Donc bato bilamba bobonga mais bobonga pour bientôt là. Kala mingi te abomo na la team wa te bima. Enfin au visé pesa maraté. Oh, il fallait qu'il concert comme acoustique. Concert les acoustiques, la team wa au grand complet. Bang ici ba musicien. Il y a des musiciens aussi qui ont bien en tête. On a préparé au cas où. Dans ce sens, il faut toujours un plan B. Plan B. Puisque on va mettre sur on a tout chaque plan B. Donc on a tout bazar. Voilà, quand on est la team au grand complet. Donc un grand merci à Bernadette Massengozongwa. Nzemboane beta. Il y a Bernadette. Et hier on a un double titre. Oh, hier on a pensé à un des salles qui est mukile comprendre que t'es wata koli à sa cheminée. Ah ouais. Donc moté mama samba kinwani to ana ba maître cheval. Ta kanga depuis. Moni mutu no maître arabe pate. Si maître arabe. Danger. Bonjour. Équipe est vraiment au grand complet. On a ma petit bassin. Rosada Péwana, na pointe. Voilà, on a Rosada. Donc on a ma donc vraiment, namoni absence à m'occuper jusque là. Namoni a Pongo. Pongo Pontiac. Gilin Pazali, Ken nde ba Afrodaki. Ken nde ba Kangi Afrodaki. Ah, Ken membre Afrodé na train au bazo pe qui sa yo. On va pépéler déjà. Et puis Ken ndengo tambola rawana le na mo bimbalo kwa yo ngoma na arieta. Oh mec. Voilà. Donc Karine Mokonzi bat tout. Vous adorez. On va battre passer. Tu es dans la team. Zada Afomoli champagne. Afomoli mouscador dans l'aéroport et les port. Karine Mokonzi banana botama. Moutafomoli mouscador dans l'aéroport. Vous adorez. Et les port. Moi je suis en Kamabi, vous êtes à une fête. Vous avez dit non. C'est héritier. La 4 du matin. En plus, Koto yo, ana Sky awanino. Et papa Sango, quand on est au sol qui babi, héritier de la scène musicale, donc voyez, vous voyez, après direction Paris. Non, mais là c'est bon. Après Paris. Voilà, autre chose à présent. Komanda Bongo na information Oyo et Uti Bongo na village Kabunji. Village Kabunji ezali na 1000 km na Lubumbashi Wantanshi et pas wapi ba mama ba déclarer boyebi ke vie ezalaka bana bazali avenir ya lobby. Avenir à lobby pour la bana base esengaka reproduction pour la reproduction eya esengaka mama azala papa azala mais na village Oyo Kabunji kuna ba papa bazali presque pas bazali te ba mama na ba jeune fille ba déclarer ba sengi na gouvernement soki ba koyi ko tindela bango ba papa ba dépêcher ba papa rapidement vite pour la reproduction sur notre village wana Kabunji et qu'on disparaître village Kabunji je répète que ezali na à 1000 km na Lubumbashi ou en Tanchi ba tota Lubumbashi bo alu pour que ne mbangu na Kabunji kuna pona bo sauver génération ya Kabunji notre village Kabunji et qu'on disparaître yoka ba mama ndenge ba leli bango moko landa dada jambo enu jambo sana mkubwa muku bien. Donc bantu bena bisha sema mambo ya Mukabunji hapa tuko kumugini gani mbele hapa tuko Mukabunji jomo letu iko mena bantu bena bisha sema oh ni miza tunafanya eske muyi yenu mugini munekala banaume abekalake muna banaume asa beno liza se banaume sasa mune bivivre je muna zalana je Mukabunji banaume betu bote bale tulikuwa nabo tukaanza kuzalazala nabo bote basha kukimbia basha kwenda kumakanya makasese mafasha ya kuachana tushobakiaka shibenyewe banamuke mumugini jo vile seke musho bakia mwe wenyewe mena sa ule dada ule chef yenu ule mwanamuke alisemaka sema banaume kama banakuya omu banatafuta mu mwanamuke mala moya banamgeuza na kwa mbuji ni mambo ya vya kweli ni ya kweli wetu mwanaume wa Mukabunji kama nafuata mwanamke wa Mukabunji utageuka bumbuji menasa kama bakuya kukizungu bale bene mjumi na fuata makomentera mingi
ma commentaire ya mingi benasema ke bo ba kumalubumbashi bakikuye bo ba mute bageuza obie bale batakuwa banemioa au banemifuata omwe bakuma mingine ingine bale banaume bakuma mingine ingine njo batezi banakuwa kutoa kama nikusema tena banaume baomo mumugini abatatoa kama napima tuko wana shibenyewe mumugini batageuka bambuji sawa mafako sana deja mwe benye munerishikiria parce que mulisema oh kabunja ina ako hivi na hivi muku paka banamu donc mimi nakuta paka banamuke na hapa penye nina kuyamo c'est parce que déjà bana yase mina tourna ma film njo kile mina fikia momo est-ce que déjà umifuataka homo hapana sinon na mwe bakute migeuza bumbushi paka yo Mungu jo pale mwanaume be mitumie banaume mukabunji bakunyoa jumupa tutoto tutoto me tukwamo tule tubarachachaka Narobaki yango na ebandela affaire mwana mboka Seth Kikuni, ça fait couler beaucoup d'encre. Ale bolo joa alobi yango alobi Félix Tshisekedi est pur que Kabila. Hier avant kota pouvoir alobaka akokanga bat prison à Aner, mais à côté awa akagi angote, il est devenu plus pur que Kabila. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Makamuni ni oyo Babanaki ko condamner série à Kabila, mais c'est quand est comme le plus pire. Voilà, ale bolo joa mwana mboka ande a expliqué. Bah, confrère Nabiso na télévision, il y a Congo Buzz. Suivez. Kabila, monsieur Alain Bolodjoa. Je n'ai jamais été pour... Oh, papa. Vous avez été de la famille politique de Joseph Kabila. Heureusement au Bongisi. Voilà. À l'époque de Kabila, est-ce qu'on n'arrêtait pas par l'ANER Si. Tiens, Félix Tshisekedi est condamné. Mais votre famille politique à l'époque versé dans des pratiques que vous dénoncez aujourd'hui. Non, mais Félix Tshisekedi est condamné aussi. Ce que vous défendez hier. Non, je n'ai jamais défendu. Oh, non, attendez. Ne donnez pas l'impression. S'il vous plaît. Ne donnez pas l'impression comme si ma baise à la tant au Kabila bandé ko sala et que Félix Tshisekedi bandé ko condamné. Mais ceux qui le Félix Tshisekedi a sali, vous êtes condamné comme ma baise. Non, on ne vous a jamais suivi, Alain Bolodjoa, sous Kabila, quand vous étiez dans sa famille politique, condamner les arrestations de l'ANER. Oh, mais attendez. Pourquoi vous n'avez jamais condamné dans le passé? Félix Tshisekedi ne condamne-t-il pas? Moi, je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais vu quelqu'un être arrêté par l'ANER et Félix Tshisekedi se taire. Non, je parle de votre époque. Non, mais moi, je parle de l'époque de Félix Tshisekedi. Lui condamné. Aujourd'hui, je suis dans l'opposition. Vous voulez me dire qu'on ne doit pas condamner? Allons-y alors dans votre démarche. C'est la même attitude. Lorsqu'on a arrêté Kimba Bamba Mahamba Anani, Etienne Tshisekedi aussi n'a pas condamné, il a salué. Mais son fils, après, il a condamné l'arrestation de Tchibala. On doit comprendre quoi? Donc vous êtes les mêmes, les acteurs politiques. Quand vous êtes au pouvoir... Moi, je n'ai pas le pouvoir de décision. Je n'ai jamais eu le pouvoir de décision. Félix Tshisekedi en a. Lui, il a fait semblant de critiquer Kabila. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Il est pire que Kabila. On critiquera ceux qui sont en opposition. Oh, bon, Maman Langaï. Le bio acharnement. Maman Langaï. Tant que bakangaka bato IDPS, Félix Tshisekedi a condamné. Le loyazo kanga bato ya opposition. Bobo Ingana condamné. Apparemment, vous pensez qu'ils ont le monopole, il y a critique. Bangoka Moutoubaza a droit. Parce que quand ils étaient au pouvoir, Babomi Lumumba, ils ont salué. On l'a appelé Babengi Crapaud. Tango Babomi, Bamoulele, Nabatu Nyoso, ils ont salué. Babomi Kimba, Bamba Mahamba, ils ont salué. Babomi autant d'opposants à cette époque-là, ils ont salué. Après, Bakomi en opposition. Ils commencent maintenant à condamner. Après, Balongo en opposition, Bakomi en pouvoir. Ils continuent à condamner. Apparemment, ils ont le monopole de condamner. Je n'ai jamais assumé de fonction dans cet État. Jamais. Des fonctions de décision, jamais. Vous avez soutenu déjà un ancien président. Félix Tshisekedi l'a soutenu aussi. La famille politique. Félix Tshisekedi l'a soutenu aussi. Vous avez appartenu à la famille politique. Félix Tshisekedi l'a soutenu aussi. Ayez le courage de dire. Soutenir qui? Il a soutenu Félix Kabila. Félix Tshisekedi a soutenu Kabila. 2016-2018. Non, c'était une alliance. Mais alors, moi j'étais militant d'un parti. Je n'étais pas président d'un parti politique. J'étais militant d'un parti. Mais le cas opposant, les gens qui ont besoin de la bino, dengue bausari kolobake, o dictature sous Félix Tshisekedi. Bino mo ba limite na bino zani. Quand limite o yaza na ngobisope tozana. Il n'est pas un super-homme. Quand ba limite o yaza na ngobisope tozana. Ce sont les mêmes limites parce que la limite est fixée par la constitution, par les lois. Limite est fixée par ceux du maire na état. Limite est fixée par la constitution et les lois.
Vous pensez que cette Kikoun Bakangi parce qu'il a violé la loi? Non. Bakangi parce qu'il y a une décision pour non. Mais pourquoi Bazuyote? Pourquoi pas yo? Pourquoi pas Ndekomosus? Pourquoi pas Fayo? Pourquoi pas Katumbi? Pourquoi seulement Tim Romso reposer la question pourquoi Baboma Cheriba Okene? Pourquoi Baboma Ngate? Chacun son jour. La journée. Est-ce que vous savez qu'à l'époque de Kabila Bakanga Chibal, on n'a jamais arrêté Etienne Tshisekedi par Kabila. Jamais on a arrêté Félix Tshisekedi. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas la dictature, vous l'avez dit ici. Bilemba dictature ou bien au sommet sous Félix Tshisekedi des années. L'intolérance, le non-respect des textes, le non-respect des procédures, sa volonté à force de loi, les dysfonctionnements systémiques. Selon vous, qui est à la base de ce que vous, ce dysfonctionnement de l'ANER? C'est Félix Tshisekedi. Non, au fait... C'est Félix Tshisekedi. Mais finalement, Nyoso Yamabe, le président Tshisekedi. Qui nomme, qui révoque, qui oriente les actions? C'est lui. Bon, il faut justifier quoi? C'est lui. Alors tout ça va mise en place Kalamingita. Il a hérité d'un service qu'il a trouvé dans l'état dans lequel il était. Et donc, avant lui, Kalev Moton. Ah, vous vous souvenez de Kalev? Et des dérapages et les dérapages à Kalev. Mais Bobo, qu'on se souvient, qu'au monde, ce qui s'est fait aujourd'hui. Il y a Kalev Boyebi. Mais oh, ils ont ça, Malobo, Kangimi Suboz et Lati. Ce qui fait, c'est qu'il y a Sali Makambuloko à Kabila. Vous mesurez, vous tenez la balance. Vous dites que oui, il est plus ou moins. Il y a des choses qui se font. Il y a des gens qui sont arrêtés. Peut-être que M. Bino Boyebita. Il y a des gens qui sont arrêtés. Il y a autant de militants à partis politiques. Il y a mouvement citoyen, à chaque fois. On arrête des gens. On arrête des gens. Bon, pour vous... Condamnons. Et dans la tête que non, parce que c'est Félix, c'est qu'on ne doit pas... Non, il faut condamner. Parce que demain, ça peut aussi vous arriver. Moi, quand je parlais de service, les gens ne voulaient pas m'écouter. Mais pourquoi vous faites payer les clients des compteurs où il n'y a pas d'eau? Ça nous fait mal à tous de voir nos mamans au quartier payer 5 000, 10 000 sur un compteur où il n'y a pas d'eau. Non, on paye l'entretien. Quel entretien? C'est un système mafieux. Yaya tambola na mokilo komona makambu na Kinshasa na esakabino kuna ezalaka yaka omona makambu yaya okondimate na hôpital sana mama Jenny aboti bébé alimwe. Oh bébé alimwe ndenge nini? Ba yibi bébé to alimwe na yebite ba ya landa makambu ndenge mwana oyo alimwe na hôpital. Somo bayibi mwana na maternité kokamwa jeune fangani aso semina mbala liboso aina maternité awa na sana po bota na sengo nyoso bota kate aboti apandisa ngo mama na boti mama bazali komona bazali mama ya ba Jenny donc Jenny ndem tabota ki mama pa na maternité mbala liboso kozamo bilamba ya mwana ndenge zala lokola zali mama azo bilamba ke na ngwa sokola bongisa aina thermos aila mwana ti akena ndako atiki lobi na ngwa yabwe atala be Jenny na kati ya maternité zolela oh kokamwa Jenny zolela nini Jenny lobi mama bayibinga mwana kokamwa mama bandi kolela lobe zalaka botenga fona benga quel boule magazine ya David Ntsala po a dénoncer comportement o ezali normalité mama zali kolela nde kolela na émotion nyonso papi nde bayebisira boni batili ba anye mama tika na kolela loba ezalaki ndenge nini firmier wana azalaki na kati tonga déplacer mutu mususu aye ko remplacer tanga remplacer wana bimisi batu nyonso na sali wana ale awasala makamune nyonso wana na yebi mais comment la yebité ndiye sikota na yela ndaku nakene tangu na sisi konika bilamba botla kiwana ya makila na yesina nani ngema bakushi na sokoli nzoto na ndaka presse na mero kene na hôpital sana tana komi na kata sana moni bat batelami bota tatanga pampa mga bisi problème ezani kanga mona zo bakana mutema na ngasina kumbi nini nango problème nini après la twist kofi wato zekene paiement totala bana nda bisi ngote tantini ko ebonga kuna likolo ngabi problème ezani mama zati do to mona zati dans la lemi ma koyesa na passe na kuke na hote na bisi bo simanga ko kwabite mama ko banga te sima mutema ngamla ko ka te problème zo bisanga nini tiba siminga na comme na tuni Jenny problème ezali kuti kuna mona zolela ta mona zolela bisi ko mama bayibinga mwana comportement ya boye eza malamu te mwana nganyake wapi
moi na maternité baboti alimwe ya normalité la police il faut que luka ko enquêter makasi baluka mwana ngani place akei na infirmière abotisa kei bazo mona na te bokena bon ouais encore ba pratique boy l'état faut talango et normalité et nini donc nesika boye na Congo central précisément na ville ya Boma plus précisément na cimetière ya Nzadi et pas wapi ya mukeza na makambu ba moni batu baye ko yiba squelette ya mutu bakunda mutu akoma des squelettes ba yibi yango na cimetière ya Nzadi baké ko ça des squelettes wana nini nani atinda ki bango eza na projet nini est-ce que muto ba yibi wana squelette na ye ba yiba ki squelette ya mutu songolo to nini ba yepela ba bukida donc c'est-à-dire que ezala ki na projet to ke ko yiba squelette ya mutu songolo mutu mpakala to batindi bango ba ndengo wana biba n'importe quel squelette ya mutu donc alors makambo oto ko loba tongo midi poko enseigner na gouvernement acha sécurité makasi na ba cimetière pour économie dangereux oko kunda mutu na bino boye bokei pour la bo sacré le 1er novembre jour à journée ba boye ko jour ya fête ya nini ya nini yango wala bon bagena ko soko ko kombo kwa tabatinda ba cimetière wana bokende kuna boye bino bozo kata matiti bolo ngola nzoka escalate ya mutu na bino esi ba yiba ba kenda lango ko sala nini tala kunseki tala kumamba landa nani yango nde alobama monambo wa mafula kumbundu akoza na raison po makambu mbwa mona esukaka na mutema atika lobela te tambola na mokili omona makambu awa tozali bongo na cimetière ya Nzadi na Boma na province ya Congo central bondi melanga bato bafanaka nzinga ya cimetière tala bamonaka makambu bayibi squelette s'il vous plaît yoso mona bondi melanga ke ezaki na 1h du matin s'il vous plaît bato bamona kaka chaque boutou jeep moyaka ebeti tour après kei jeep ango pe filmer tala baminda babi tete ezalaka boye te photo landela jeep ango pe ye malembe ti pembeni bakiti ba glace batali mpanzi bata cimetière pe malembe ti na zamba bakoka mie bata jipi batali babite muto mona biso te abeti siffle kuru yo yebinda ko bien kita akiti mpanzi abengisi ndeko mso akiti mpanzi bien mabende bien biloko basale nango babanzo kota zamba malembe kabe ti na kata cimetière babandi ko pikola bavuvoli no dalo bachaka likolo wana bakota pena na kati bapanza babimisa escalette ya mutu s'il vous plaît babandi ko nango malembe ti na kati jipe wana pe bandeko pembeni bazotala moye babimeseli te po bayebi te batango bayaki baza ba criminel baza batakisi baza bato balukaka ba succès eyebi kaka bango na tongo partir à 6h14 soso la kokoriko bayeka be nyonso se monganaki eloko na kati ezate yoka communication mokili etondi makambo bondi melanga tala ezalaka masekite ndenge pena balobaka makambo eleka na bacimetière bato mosusu okomone mpe mbongo akisi mvwama soki akoti na boîte de nuit babandi kobwaka prêtre fulani kobamba mbongo na baconcert ekezongi soki olandeli na mosusu alala apongi te ayaka 600 awa na cimetière bakunda pena mutu bandakala yoye oyibi mutu ango mpo ozwi sambelake aza paster te surtout so azalaki mutu asambela nzambe ya solo okei kuna pena boye ti okololi okomi Jean-Marie Libomba. Jour na okende poto yo comprendre que bato ndako mona mimi nous sommes na bango soutenir et basilia héritier watana be alors bato bano douter bano
Tolongwa Bakongo na République démocratique du Congo to kende bongo na mboka Bamako précisément na Mali et pas wapi boyebi ke ba éliminatoire ya Coupe d'Afrique ezali ko beta ma et pas wapi na pesi longo ni na ba Léopard ba gana ki bongo à l'extérieur des et pas la mission mboka ba gana ki équipe ya Guinée n'est-ce pas équipe na Léopard gana ki ah na ba gana ki bongo Éthiopie merci na ba Léopard 2-0 kuna na Éthiopie pardon ba betiki équipe ya Éthiopie merci force à vous ba les Léopards la République démocratique du Congo mais aussi Vita Club o ekenda ki bongo na Cape Town ko beta Coupe d'Afrique ba gagner 2-0 c'est après tout c'est le Congo qui gagne. Alors la cadre éliminatoire voilà équipe ya Burkina Faso ba beta ki bongo na équipe ya Malawi terrain o ba ponaki il fallait na Bamako na Mali. Alors manager ya équipe ya Malawi o ya Simba ki ba passeport ya ba joueur équipe nationale nyoso tout na $3,000 amataki na taxi moko boye songolo na Bamako akei tango akiti abosa ni ba passeport ba joueur na $3,000 na taxi wana ba joueur bakangami na Bamako na Mali. Tango apesi information ba lekisi communiquer à télévision ya na mokili oyo batu ya motema malamu bazalaka kaka bazalaka nanu. Je me demande ce que ça na Congo est-ce que elingaki ezonga tala kunteki tala kumamba tangu ndeko ay communiquer ndeko azongi aye kutulu na ba passeport à joueur à Malawi nyonso tout na $3,000 azongi si yango et pas ya bakonti. Homme à féliciter, oui, papa fiston. Yo kanti na Congo, balinga bazongi sa chef alinga okimate, ako mwana wewa akena ngo libela tete na Congo pe salama to ka lisolo wana ndeko oyo akenda na magasin ya ba libanais azwa carte ya ba dollar akenda nango azongi sa to mona ba histoire ezali les gens. Ça dépend ka mutema ya mutu na mutu. Quelqu'un a félicité cet homme. C'était grand, un beau, un digne fils d'Afrique. Oyo, asali actuana grandiose et matisipé kutuba malien. Cela montre que dans Mali, entre parenthèses, est-ce que Kimouyi Bezalaka, Talakou Tseki, Talakou Mamba. Suivez. À quelques heures de leur match officiel contre le Burkina Faso, le manager de l'équipe nationale du Malawi a perdu les passeports de ses joueurs et la somme de $3,000 dans un taxi à Bamako. Après plusieurs messages lancés hier soir, le taximan s'est présenté ce matin au stade du 26 mars de Bamako et a restitué les documents et les $3,000, soit 1 800 000 francs CFA. Aux autorités. L'histoire a enflammé la toile. Il s'agit d'un taximan qui a fait un acte d'honnêteté. En effet, Issa Sangaré, 31 ans, puisqu'il s'agit de lui, a ramené des documents que le manager de l'équipe du Malawi avait oubliés dans son véhicule. Alors, que s'est-il passé? C'est dans son taxi que le manager de l'équipe du Malawi a égaré les passeports de l'ensemble de ses joueurs et la somme de $3,000, soit près d'1 800 000 francs CFA. Il s'est présenté ce matin au stade du 26 mars de Bamako pour remettre les documents et la somme en question aux autorités compétentes. Après son acte, il a été reçu par le ministre en charge des sports, Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Dans l'interview qu'il nous a accordé, le taximan Issa Sangaré dit avoir fait cet acte en toute honnêteté. Ils m'ont signalé à Djikoroni Para. Je suis allé avec eux récupérer de la glace. Ensuite, on est allé au stade du 26 mars. Après, je suis rentré à la maison. C'est en voulant nettoyer le véhicule ce matin que j'ai vu le sac qui contenait des passeports, un ordinateur et une somme d'argent déposée dans la deuxième cabine de mon véhicule. Quand j'ai vu le sac, je me suis rendu au stade du 26 mars où je les ai déposés hier nuit. Arrivé au stade, j'ai rencontré le DG du stade. Il a appelé la police et c'est ainsi que j'ai restitué les sacs. Selon le ministre, à travers cet acte, le taximan vient de véhiculer une bonne image de notre pays à l'extérieur avant de le féliciter. C'est vrai qu'il avait la possibilité de garder tout ce qu'il avait dans le sac. Il y avait $3,000, ce qui fait quand même une bonne somme. Il y avait les passeports des joueurs, mais je crois qu'il a vu l'enjeu de la chose et en même temps, comme il me l'expliquait tout de suite, il a pris conscience que bon, en fait, le fait de le prendre, il risque malheureusement de gâcher pour certaines autres personnes qui sont l'équipe
qui doit jouer aujourd'hui contre les étalons du Burkina. Et je pense que ce n'était pas vraiment le bon acte à faire et aujourd'hui il a pris la très bonne décision et nous sommes très fiers de cela. Donc il était important que je puisse le recevoir pour déjà le remercier pour le geste qu'il a fait. Il y a mes services techniques qu'il avait reçus auparavant au niveau du stade 26 mars et c'est à eux d'ailleurs qu'il avait remis le sac. Et je pense que c'est vraiment des messages que nous voulons passer. Aujourd'hui nous avons une image à préserver du Malien non seulement travailleur, rigoureux, mais honnête. Et aujourd'hui, vraiment, dans ce cadre-là, nous sommes très heureux de voir que nous avons un taximan du nom de M. Sangaré qui a pris la bonne décision de pouvoir rehausser l'image du pays en remettant ce sac-là à l'équipe du Malawi. Alors, après avoir informé justement l'équipe Malawi, quelle a été la réaction? Très heureux. Vous savez, quand vous venez dans un pays, vous n'avez plus de passeport, ça devient un peu compliqué. Et ça, malheureusement, ça risquerait de les empêcher même de voyager, d'aller ailleurs. Et je pense qu'ils sont très très heureux non seulement de voir leur passeport, mais de voir leur argent complet. Une enveloppe symbolique a été remise au taximan par le ministre pour son acte hautement salutaire. Nalobaki yango ne bandela yaya mboka na mboka quartier na quartier côté na côté za la karabalwa nango okomona na par exemple na Congo démocratique lobano province interne baliaka mbwa chibela bela bokatika na Congo ne baliaka mbwa soki poke na Chine okomona mbwa eza officiel okende ba pays belé Afrique baliaka mbwa côté mso babino biso awa et pas na biso batambola kate na 18h ezalaka très dangereux lokola na Mexique. Comme na Mexique, si comme la quartier, moi la quartier wana bambila bakota kate. L'État kuta kota kate. Et ça la bango na bango kuna ba voyou nde ba fanda. So kotu kuna on a dégagation malamu te me balo baka na TV te ba bombaka. Ya li soto robete la yo salim bongo na Congo Brazzaville na quartier abenga ngo Makayabu. Bande ko Congo Brazzaville. C'est na prononcer yango très bien ton aérien. Et ça, quartier Mayabu ou Makayabu. Mais si vous avez un quartier Makayabu, ceux qui te prononcent en mal, vous corrigez bisou. Quartier Makayabu, on a la Congo Brazzaville, c'est-à-dire quartier où ils ont réputé comme étant quartier moko mystérieux, kuna et c'est la mystique au sakalate, courant et kendaka pamba. Kuna partir ba 22h, mutu atambola kalibanda te. Batu nyon surtout bazarana chandako. Alors, point nini ba mystique ezali. Et arrivé que matanga na quartier mutakufaki na quartier nani papa moko mukolo papa wana aza parmi batu oyo babanda quartier Makayabu. Alors ils étaient obligés, même loi, même constitution ya mboka mobeko ya lukundi ya mboka esengaka batu ba amande yango babongisa kaka batu bafalo babino lokola papa oyo akufi azali moko ya batu oyo babanda quartier Makayabu oyo ndenge kukoza bilinga toko ve awa toko malibana te toko tosa quand même biboko ya quartier Makayabu mais toko zala awa toko vala molite il faut to pelisa ba minda toko pesa minda nini to luka ba groupe électrogène ba loki groupe électrogène ba tiewana lotiliki epeli kure peli batu baso yempa nzembu concert koto matanga zali koleka tangu ba komi ba 22h ba 23h moko boye lotiliki ebandi kotatabana kure bali basa ndi kuna ono courant et so patapala nini kuna ono pétrole et bandi kosila essence na groupe bandi kosila tout ça na 23h titongo to va na molili na tout mo yipi awa c'est pas possible et sengel na biso to kende koluka essence mais eroyo essence to koluka ngo ba station service et ça ya kokanga ndeko mo alaki wana apesi mutuka na ebaki abi ça va bokende tambola bolo que c'est beaucoup de essence bo somba essence pour boya kota la groupe électrogène ba pesi mbongo. Alors, bato pesi mbongo wana basaki 4 5. En fait, mwana ya kolo mutuka azalaki wana. Je parti chauffeur mususu mutu oaki wana na fimoko fi wana oya ko simba cotisation ya mbongo. Boye zaki na affaire mbongo fala yera sana mbongo pour akende ko soba kwa 5. Ba démarrer mutuka ba piquer pour ça double cabine wana donc deli bazaki deli boso na 3 la c'est double cabine ba démarrer ba kei ba loki ba bonne ba station fermée koso ba kei tina marché il pas côté ya ville marché kuna station wana ezalaki ya kofungwama. Oh Dieu merci ba kota pe la station ba somba 20 litres d'essence ba bandi pe kozonga très bien ya landanga malamu na quartier wana ba tous ba yebi ke batambola raté na butu yo muto mesana kotambola na butu
na éviter de me regarder baruta mora butu mais balobaka yango chaque fois to bekisto mora butu mais talaka yebaka ezana ba quartier so balobaka no côté oyo bakota kati landa to saka ba ozo bisayo soko to cité a tala kuteki tala kumamba bandeko 5 ba som pétrole bien ba andi pe kozonga ezaki na quartier tango ba komi à 10 minutes à peu près 10 ou 10 oui pour ça ça babi à 5 ou 10 minutes et c'est ba koma et c'est comme matanga ezalaki ndeko oya mwasi trésorière ah bandeko simba mbungu ya matanga bino ça va trop bête ba clocher awa na côté dans la quartier n'est-ce pas quartier Makayabu bien sûr na zo mbongo nyosto ya cotisation ezalaki na ndaku na nango peut-être na tongo to ba na moment ba dépasse parce que to kundande lobby ce qui était juste bah ça passe dans le quartier bah outima musika et le romo salamité IDPT ba kei pe ba côté pe la veni ba côté la veni ba parquet ndeko mwasi pe a koti a jimbonga cotisation abimi ba bandi ko ya tangu bazoko ya lokola film donc apesi so pas fiston lokola film azalaki moko ya bato ya kati tapesi solo wana abi liboso moto za liboso ka boy tomona na éviter ya bengi yango fantôme na tena ngana ko benga yango fantôme toni mais mutu ya 3 mètres de long ba c'est singa le solo ngona katone ko bani osto ba moni mutu moko kuna Kinshasa ba mengi Kinshasa mutu mulai wana ba bank so bokima Kinshasa soya to kima ngapla tikela ko bona ngaki sangote ezaka ya soto ya lokuta tala kunteki tala kumamba tato leba na miki bango siko réalité bamona mutu ya 3 mètres mais elongi yango bazomona lokola mutu yango bayebi pe na quartier na kufa ça fait que je fais 3 ça peut 10 faut pas calmer elongi yango on dirait bayebi yango ya mutu ya quartier mais 3 mètres oh qu'est-ce qui ne va pas oui batelemi mutu pas telemi la katata balabala siko mutu moko esue bien ah balabala nini soko ça nzela omoni fantôme melio la ka tout a été le cas ya tout a été le cas de toutes les façons mutu ya kufi azali moko ya bambiaka ya quartier oyo bayebi ke to tambola kana butute mais oyo eza kabo exceptionnel to ça la pour mutu ya kufi doyen a démarrer to kende chauffeur a démarré bandiko ye tango ba komi à peu près ba 10 mètres 10 15 mètres boye ba yoki aibo visto to yoki en fait ngana yoka ki chair de poule na carte danga mais ba mo ba bino to yoki chair de poule ba chair de poule bimango ba telemi tango ba telemi siko boye fantôme to benga fantôme to nan elima to benga Kinshasa voilà Kinshasa bandiko poussana tango ba poussa siko chauffeur a démarré abandiko zonga sima abandiko zonga sima bandiko zonga sima eba feni salaka koto esuka on a suka abandi kozonga azozonga marche arrière Kinshasa pa azokoya ti akomi na suka mutu ka bayezo ngasusu ezate telemi wana atelemi bango na distance ya 10 mètres abandi ko sala ko agumba maboyi papa visto biso nyonso espoir ezalaki pas chauffeur oui évidemment parce que bato bazaka mutuka espoir ezalaka pas chauffeur pour yem tazo mi molimo deux autres chauffeur amoni ke awa nezali awa mamona mbwa non amona makambo te allez tout la muzi ya zaza afungoli portier mbangu ba visto ndenge to palangana wana ebate qu'est-ce qui s'est passé to bulunga na biso to tika ka to panzana plus tard pas visto ngala kenda ko se retrouver na quartier mususu na comme na quartier mususu na yebité mais jeune fille wana akeko se retrouver na poulailler ya batu na kata ndaka basoso ndenge nini on ne sait pas mutako lobate siko chauffeur a réussi ndenge nini on ne sait pas ye pour to tikela gira 10 minutes sur masika matanga wana chauffeur azonge sika matanga to tika babilio sans sikuna na mutuka chauffeur na bali ko betali solo otala a beteli bango kaka ndenge to beteli bino boy ba mikolo ba bi me bino efala ki pa Boko na veni to soleil na bankuru déjà ba libérer principal bino et le roi bimeli bino pour boko ta ki na veni donc en principe va la kana principal ba de ko kendi wana bon et ko sala eloko moko te ko sala eloko moko te ba msu ba sa tala ko teki tala ko ba mona na te alors ils étaient obligés bankulu ba sangani ba mikolo wala mutu ke ça o mutu na veni songolo ba ya kutu
voilà l'otili qui essaye kati kutu kure kei pour pétrole ici ba yera ba torche ba te ba yeti sika wana ba mikolo ba yaka 50 personnes on ça va to kende ce qui robé ba ebe ba 50 personnes ba yeba kutu na kolo mutuka ba tali boye ba moni mutuka ba simbi anga ko ta ko simbate mutu ala kati te ba débarrer mutuka ba yeti kuna ba te pétrole mwinda epeli moka mona ki wa chauffeur mona ni wana bango 4 wana ba mona na te pas fisto ngana bundi et sika za ki wana na koma na quartier moko différent papa fisto chose mystérieux na bima na salon ya batu mususu na fa na salon wana na salon ya batu na vanda na tongo na se retrouver na salon ya batu mususu loko eza quartier moko mystérieux ba koto wana doki na expliquer bango makamonde le ki abino premier ati toke kotika esika matanga ba kotika nga esika matanga muduna muntu mama fi wana oya trésorier akmangi na poulailler ba kotika esika matanga papa fisto matanga esala ba dépense nyo surtout bref ba sali ba ko sala mais to beti di solo pour nini papa fisto na mit on a beti di solo batu nyo surtout biso so 4 5 wana fi wana esala ikaka 1 mois fi wana akufi moi le qui chauffeur a koufi et moi qui ngandi mutu wana akulo batu nyonso tu bakufa ozaki na bango un mois na ebite le kelinga mutu papa fisto ngana komaki kosambela makasi na sambela makasi na lungwa kutu quartier wana d'ailleurs évidemment tangu batu akufaki na matanga wana tolma mutu wana azaki mutu ayebani ale batu akutaki ba Brazzaville bayaki batu akutaki ba Dolizi bayaki batu akutaki ba Weso bayaki wana mais en respectant conditions ya quartier wana makayabu ntabumala budute tangu bakufi ndengo wana ngala komi ko sambela na sambela pa fisto na lungwa quartier wana makayabu na kenda na Dolizi lisoro na beteli oyo na Dolizi lisoro oyo esala maki pa fisto na 2012 tisika boye toza na 2024 ngala kufite pona kangama na nzambe epesa ngai mutu kuso oui papa fisto to sambela ka nzambe mais ba condition mususu ya ba culture ya batu ba coutume to respecta ka yango noté mabe e yaka okomi na village ya batu biso awa toliaka eloko boyete tosa yango okomi esika batu awa toliaka eloko boyete tosa yango soki to cité ezalaka mbilinga moi je me rappelle encore yaya batu na makambo camarade mo kabetela li solo ye abana côté ka babloko la Zambie azaki na Lubumbashi omona kati ka Zambie akatisi Zambie ake koteka basaki basaki échange na villageois consort na village moko koma ka wana peut-être so akomi asa l'échange pendant village village bazala mbongo te ba repère basaki basangu basaki bafufu basaki bagi toyo be ndengo wana oyo koteka ozwi mbongo alors village akoma ki wana tangu akoma ki retard atikeli bango biloko abino ndenge ana village awa butu ezalaka mystérieux butu ezalaka mystérieux yo moye ozonga lelo ezate lala kaka awa comme ça na tongo okende pona butu okotambola te wana village wana Zambie la frontière ya Congo na kota Zambie wana atosi et puis kuna ba abina village wana baza ba akia osakana te batonga bandako pona bapaya pona ba commerçant okoma bapeo benandako lala na yo na tongo olamuki oki muninga esinga ndako bapesa ngai wana eza bandako ya village te na village moi kitikwale ya liwana moi ça va abi ndako apesa ngai wana amona miracle ava na epe très bien bino nga na fimaka na ngai lokola bapesa ngai consigne ndengo okoti na ndako a 18h okoti na ndako tilobi ndengo okoti na ndako awa kobima te omelaka cigarette oui mela yango na kati ya ndako esali lokomote ayi mon cher natangi livre et puis na mwinda pétrole natangi livre na meli moi chimo na paquet cigarette na tiki yango na moi esika mo na lokama ezaki lokola ma vitrine quoi na tiango wana na meli moi de chimbo na si paquet wana tie wana na lali siko bike olali na village oyo ba ebisi ba bangala butute olali te
olali molai to funga lisu abina fana siko boye na tota la siko en face côté na tiaki paquet cigarette dans ndenge mabete siko ezaki na ekeko moko pembeni wana ekeko wana abi ekeko wana ba statue quoi et bon ba statue na mabete statue wana ba sala statue na forme boy et simba boy et simba bela boy statue de simba boy vanda et vanda siko na moi kite vanda siko karabo abi na tota la boy na mona statue wana statue ekeko ya mukie ekeko bela essaye bela boy ekeko bela etali gauche etali droite boy etali gauche etali droite etali gauche ekeko wa fisto akitisi maboko ekeko kiti maboko ezu cigarette dans moko wana et mu cigarette appelé si tcha ekeko abendi wu abimisi milinga siko na otala ekeko amona ngate siko mo siko na sele ko la bouger ekeko siko yo et pousse ça me pousse en état la nga pembeni boye na nenga musika nga pla talewe ekeko amone ke misonga wa fungama abwaki cigarette azongeli boye na banga ya kosaka na tete na tongo na lalate na tongo tona la muki na yeso papa ko ndako pesa nga habitala ba mona mona bi wala za ilo côté village oyo ba marté na butu to vanda ndengo wana na ke ko ngola mbongo na to vanda na kenda ko ngola mbongo la kongola mbongo na ngai sikoyo 17h30 et betelinga ko ta fana zonga parce que na ko lala nanda ko wala amuna village wana soko na nanda ko lelo lobi ba ko changer ndako ndako mo balala ka defo na Zambie ndeko abita solo na beti moi solo oyo pour ko la ça OK il faut que to saka mi beko ya batu ba mboka soko ki parce que ko la pays na pesa la loi na on n'est pas kuna kuta kilo senga mbongo 17h30 ko besinga moni awa okomi de 17h30 ti ozonga siko okende kuna 18h ko betela yo awa batamu na 18h lala awa pona okende abi ngana bulo de mbongo na ngeza na ndako mususu wana ba blogo na ngana la ko tuba ko yiba bite na kende malembe abi no lala awa otela kende malembe na okoma 20 ça va est-ce yo ko okoma kuna dans 20 minutes ona osala mbangu ayi moshe na banda mbangu mettons natikali à quelques minutes nesikawana 18h et bêtiment molili nazoko ya babi nazoko ya brabo nakuta na deux personnes d'abord mutali kostazo ya nazoko ya na lekani na mutu ezate oh abi on soko kuta na suma bien okomona oki chair de poule na ntoto na yo nazoko ya nazo na mune mutazo na musika te mutazo ya pena be mutazo ko ya oh wala mutu mais mutu ezate so ya plati tole kana na yepe na kei na ptebo muke na bi oh mais engana moni mutu ezate to ndengenini na baluki na tala à 10 mètres mutu ezate abaluki sikoyo onzoto bele baluki telingai na bandi mbangu ya kusakana te na koma à quelques mètres là ici na ko fana watu ko ba 18h30 déjà na kutana mutu azoleka mwana mwasi azoleka mutu e baluko na sima monde mutu so boit siko oyo na sima likosi koto azoleka mwana mwasi na mwana na mukongo na bisaye na kimamba muna kota na ndaku wana na lala na tongo na kanga bisaka nanga na zonga Lubumbashi wantanshi to betelu yango pona ni pona kotalisa yo ke soki oke sika tosaka mibeko parce que oyebite mibeko ya mboka wana ezali ndenge nini mibeko ya village wana ezali ndenge nini monsieur Sili tokutani na après-midi ya lelo pona émission mususu chap et tchara. Découvrez rencontrepresquegratuit.fr, la plus grande plateforme de rencontres amoureuses sur Telegram et WhatsApp. Service disponible sur la plateforme Rencontres amoureuses, offre d'emploi, opportunités d'affaires, écoute et conseils. Nous connaissons tous quelqu'un qui est fatigué de son célibat et qui aspire à rencontrer la bonne personne. Parlez-leur de rencontrepresquegratuit.fr et invitez-les à rejoindre notre chaîne sur WhatsApp et Telegram. Retrouvez le lien d'abonnement sur notre page Facebook. Pour plus d'informations, écrivez-nous via WhatsApp au plus 43 681 84 59 59 74. Rencontrepresquegratuit.fr est le produit de la marque www.presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne.
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenju